Ban Poto, ban Afrique, ban monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Ban Poto, porte sima bakani, bedi batutu liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci on peut saluer le ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard événement à Kisasa, famille au Monakala, oh matanga CDT lelo ya raté, oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awaka la bomoko amboka, qui pa ma casse na Kinshasa pour nous satisfaire bino, pour na plaisir na bino. Bomoko amboka bakisi, wana flat, wana boutique d'habillement, ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez Bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Merci ndeko balandi ya émission ici de l'esprit. Bino bato oza kolanda biso partout na bino. Lelo to lié lelo lisusu mpona kolobela bino ensemble na bandeko mibale kopoza koyeba bango sikoyo. Tozolobela mingi makambo oyo baconséquence nini ezali na absence ya nzambe na baproblème oyo tozali nango na mboka awa. Soki oboassocie nzambe te nini ekomelaka biso, bapapa bakoexplike biso clairement ezali avantage to badesavantage ezali bacirconstance nini ekomaka baeffet nini ya malamu to ya mabe ekomelaka bato. Yango wana toni kobanda na présentation na biso tokobanda na biloko na ngai ya toyo papa na biso opesa kombo oyoba. Merci. Ngai c'est Papa Charles. Papa Charles lelo lomiti. Nazali guide spirituel et ordre spirituel nation ainsi de oyo wapi tozali basé ya orienter bato na expliquer bango ba révélation, c'est-à-dire ba message spirituel comme la biso anzela ya basine songe vision pe tozali ba interprète ya lilo bananza. Merci. Juste pe na loboko ya mobali tozali pe na papa mosusu awa ye pe akolebisa biso soki pe azali nani pe auti wapi. Voilà, prophète Moïse Tchombe, il y a l'église Christ ma vie, dans un voyage missionnaire, et Père Papa Charles comme nous a invité d'essayer de parler par rapport à Temia. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous avons fait à Pambolayo. Tokobi Mbalamoko na Papa na biso Charles. Pourquoi expliquer biso par conséquence nini et comme la capacité tant que vous assistez Nzambe dans la communauté. Tout dans le général. Merci beaucoup. Na mon verset moka où c'est plus à Kenya. Na Psaume chapitre 60. Na verset 13 à 14. Na 13 va le dire donne-nous du secours contre la détresse. Na troisième senga secours quelque part. Le secours de l'homme n'est que vanité. C'est-à-dire qu'il va présenter limite à mon tour. Il faut intervention et il y a pour intervenir dans le problème sur la terre. Alors avec Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est-à-dire qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Par rapport à thème absence et ensemble dans la société, ça a des conséquences effectivement. Absence et Nzambe dans la société, ils ont des conséquences élevées. Nzambe azali moteur ya vie ya ba les créateurs. Si vous bino ba créature, oyo bo uti pa na ye. Soki bo kabwani na ye to bo boye. Boza na vite, to fils eza lokola mbisi ya panda na mai. Alors mai ekauki makamini ekome la mbisi. Donc de même biso ba to de kelam. Soki bo kabwana créateur conséquences société kotambolate nous avons dans mon boulot dans la société kobanda SOS Nord. Merci papa Charles Kololobi que absence ya nzambe na société makambo mingi ko kotambolate tozongi pe na loboko mobali pona ko sur la source na prophète Moïse yo ozana makanisi nini na kozangisa nzambe na
ba problème nyonso oto kuta na mokili absence ya nzambe soki ezali yo ko boloba nini ba conséquences ni ya Voilà, merci beaucoup. Je crois par rapport à verset papa Charles Kutanga nzambe afandi mais pas bazo senga que Seigneur yaka oso pour le mission. Ba ko comprendre que na suka ba ko pesa sur lobi non lisungi ya muntu eza limité eza na moi temps. C'est que soki nzambe azate ba ko sala na bango mais makambo sala eza ya temps. Makambo zo sala eza na temps laite. Alors il faut que ça nzambe na kati ya makambo nyonso. Je crois tango to zo skolo ndam politique, religion etc. to eba ndene ya avancer mais déjà par rapport à verset on a tout le monde que nzambe ba ba sengi lisungi pa nzambe. Pourquoi? Parce que ba son tur qui est sans nzambe. Hello moi otambola te. Hello tout le baba conséquence. Pas seulement dans la vie politique, vie spirituelle, même dans la vie à Moutoué. Si vous avez un nzambe, vous avez un salade. Je crois que vous parler de c'est d'abord parce que dans la société, vous avez la politique, vous avez la religion, vous avez la société, vous avez un problème social, vous avez par exemple dans le Congo. Alors tout ça, vous avez vie, vous avez un nzambe, vous avez un makambo, vous avez ça. Alors vous attend et vous expliquer sur le plan politique, tout le verset. Tout le monde dans la Bible qu'on a besoin de déclarer Nzambe yaka disungi. Pourquoi bien Nzambe yaka disungi? Parce que hello nini yo mutoko ça. Après la précision on dit disungi ya mutu eza ya mutu. Merci tozongi mo quel susu na papa na biso Charles. Tulito banana na politique, tozonga makasi na société, puis to parler susu na religion. Tout côté na politique. Est-ce que makambo o tozomona ba politique bazo sala na monde eza bazo associer nzambe ou bien bango pe bazo accomplir message ya nzambe ou bien bazo linga basala makambo po bala ki sa force na bango que nzambe existe atende ba misusu ba comme les autres. Est-ce que côté wana o ko ba ni pe tozomona? Mon frère, merci. Nzambe azo ebele alokum na komona na miso. Bato bazali n'espace ya mabele ya nzambe. Nzambe azomona na ye bango. Mais ba politique ya monde mingi ndenge balobaka majorité bazali kotambwisa politique na ba voix ya molili, en d'autres termes na ba voix ya ba créature. C'est-à-dire quoi? Les créateurs après avoir créé, Bible expliquait qu'il y a un ange Oyo a désobéi dans mon gongo Nzambe Lucifer. Alors na tango Nzambe a précipité ye na bolingo ya Nzambe a botola ye eloko moko te. Atike na beauté, atike na pouvoir, na makoki nyonso. Alors aye na mokili, tango aye na mokili na makoki nyonso comme un sorcier, azulpe ba disciple na ye. Alors parmi ba disciple na ye, majorité bato ya politique bakei na Lucifer, la créature, konguma me la créature, po basala pe makambo na bango, bamilakisa ke bango pe bazoluka kokokana na Nzambe. Mais soki réellement babandaki ko servir Nzambe ko tambola na Nzambe, mbele tozomona makambo tozomona te. Parce que na mibeko mibale oyo Yesu apesi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que ce qui est président de la République allait à bien, à Kolingapé, citoyen naye allait à bien. Mais parce que politique y a mokili et koti mingi na molili, kuna na molili, vantar na vantar, ngana zala na dominer bato mosusu, ngana zala na boma bato mosusu. Or na bonzambe Yesu asi akufa nesika na biso, toko boma lisu bato te lelo pona koma na mbongo tona koma gouverneur. Papa Charles na ozonga nanu pona yu lisusu. Oui. Papa Moïse Azela moke prophète. Ba Illuminati ba lobby bien clairement que les mission déterminée dans Nzambe et bandi bango na Jérusalem. Alors mission wana o bango bali ba accomplir ezali ya mutu ya mokilité eza Nzambe ndatika yo. Pona ko conquérir monde. Alors tant yoso ba ke musala molili faut expliquer biso na ebité ce qui peut au meka ko solola na batu yango pour bango bazolo ba kezali makambu ezali ba ko benga guerre sainte. Veut dire que ezali que ba conquérir mokili
pour bakokisa o nzamba lobaki nango yango pona bango ba misusu o ba développer ba science na bango ba lobaki le Dieu n'existe pas parce que Dieu existe à l'homme mais en réalité ba chrétien ba lobaka Dieu reste au ciel ozomona mo muke confusion na ngozo la dire que c'est eux qui dirigent le monde par leur Dieu bien nzambe ko ya solo ngolo bela parce que aza absent na makambu na bango bazo sana. Je pense que ko benga ngo guerre suye guerre sainteté na bolingo ya nzambe na koyiko boma yote pona gagner bozwi na bolingo ya nzambe soki tozali na yango yo diamant tozwi na yo tokokabola mais na bolingo ya mokili ya satana ya bato tangi wana ezali ke to boma ye ngana zwa to boma ye ngana konza 10 ans 20 ans et loko ya bato ebele yo comme na lekantu éliminer bato moso yo tikala nango ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire que Yesu nzambe na tango akeli biso na bolingo na ye l'esprit créateur apesi ba créature vie na chaque espace ya mabele apesa bato esika bato bako se retrouver na vie na bango na chaque espace ya mabele apesa ba to boite bitumba ya concurrence o ezala pona ko matisa ba biloko melolenge ya bitumba nini c'est-à-dire bitumba to kozala nango za journaliste kuna na chaîne na yo donc oza ko perfectionner mosala yepe monke de ko challenge kuna abeta ki loko c'est bien ya loki dimension mosusu bozali ko mata lokola lelo na technologie oya ko sala mutuka ezala ba caméra oya le bon ya yo tambula renaissance ngasi ko na sala mutuka électrique mais la technologie wana est associée na nzambe to na ba monde na ba mwana oyo même ba chrétien dans une la nature elle-même ne vous enseigne pas mon frère je vais dire une chose nyonso toza ko vivre lelo c'est Dieu mais nzela moto wa kote parce que na explica que moto sala inventeur ya bateau ezalaki bateau élimination par les chrétiens ou bien ezalaki Noé inventeur ya bateau et avec l'esprit de qui le problème c'est que nyonso bazo sa na technologie l'esprit saint capable bato basala yango mais bato bazo boya ko kene na nzela l'esprit saint bazo kene na nzela mosusu ya makila. Merci. Tozalaki na Paul tozalaki na femme ya Python Paul azo prophétiser femme ya Python bazo sala ni azo prophétiser tokozala na bambongo mibale mosusu azwi na nzela nguma mosusu azwi na nzela motoki na ye donc merci. Voilà. Merci Papa Charles. Compréhension on a gardé au cas toujours parce que na moni parti on a tout développé mosusu. Ni prophète Moïse azwa biso un peu na moi volé mosusu. Ils ont trop prophétique parce que ça prophète. Ils ont comme étant philosophe, comme étant chercheur, comme étant naïvité. On y a un mais la ligne prophète a même vu son nom qui est tant que prophète par rapport il y a Ndenge ya zomona parce que cela ne veut pas dire que nos photos qui ne carrent aucun absolu car dans le domaine il y a ma recherche et tout consomme mais par rapport il y a yo Ndenge pose à la Ghana Zambé comment vous trouver monde oyo Ndenge ça dirigé par rapport à Ndenge ya Bakitiste. Nous sommes sur le plan politique parce que les conséquences des alignes ne sont pas c'est ça le problème. Alors, comme on a Nzambé, tant qu'on a pensé, avoir Bazala qui est belé, Israël, donc moi, on va pouvoir partager. Mais Israël va être non, Bisotolingi, qui n'est pas prophète. Bisotolingi, Tozoa, Mokonzi Moko. Bango qui n'est pas prophète. C'est-à-dire, Natamoana, Moutabanda, Koufansa, Bokonzi Moko, c'était les prophètes. C'est-à-dire les spirituels. Qui n'est pas prophète, non prophète, biso, tout le monde est tout le prophète a dit ça va, je vais aller consulter mon Dieu. Prophète a dit pour consulter Nzam. Tant qu'on consulte Nzam, mais à zone qui n'est pas peuple, quand ça m'a habité, il est là, pour voir mon conduit, mais il y a un temps pour faire mon conduit. Pour vous dire que, il y a toute une question, ils ont inventé, non, ça l'a dit comme moi. Ils ont mon nana, mais il y a un Nzam parce que on a mis un code sur l'état prophète. Dossier on comprend qu'il y a des gens qui ont mais mon ami parce que les secours de l'homme est vanité, c'est-à-dire l'homme peut secourir, l'homme peut inventer, l'homme peut faire quelque chose, c'est sûr, mais on toujours parler parce que notre Dieu il est le Dieu de l'éternité. Alors, Sengi et Lokoana, mon sabolake au sol Nzambe. À tout Nzambe, à Wasikoyo, Batuna Basengi qui est Bazana Mokonzi. Yo le binin. Parce que ceux qui ont un prophète, ceux qui ont quantité, c'est-à-dire échec et comment ça va, loco la basengi. Pour moi,
lokola posa na bango parce que bakonzi ya lelo na monde bazosala posa na bango. Pourquoi? Parce que première des choses, royaume ya Nzambe il faut prophète azala na kati, c'est-à-dire bakosala o mosakola oyebisa bango ndenge le livre prophétique est sale. Alors ake koyebisa bango Nzambe alobi moto wana bosengi na bino mais akopesa bino mokonzi, mais il y aura des conséquences. Bango abi non aya kaka posa na biso kaka parce que pouvoir place parce que posa moni utozoloba ok bakoki kosala mais Nzambe na kati te nde Nzambe alobi ça va bapo baye kopona Saoul ntango baponi Saoul prophète Nzambe ayebisi prophète Nzambe ayebisi prophète mpo bokonzi lelo tozolobela awa conséquence ya kosangisa Nzambe te zwa mafuta tia na molangi lokola eza posa na bango tia na molangi kende opakola Saoul nga Nzambe na banda kobongisa eloko mosusu mpo nakamba mboko na ngai basala na nga bokwa bango balingi baponda basala na bango moko zwa molangi kende otia na mafuta et le prophète azwi mafuta ake kovandisa mokonzi nde Saoul abandi mosala. Soki Saoul atambolaka na baprophète parce que na kati ya règne na ye abaluki lisusu baprophète neti ozomona lelo bokonzi belé ezotambola awa lelo soki tolobi ke mais place ya Nzambe eza te, on arrête de serviteurs de Dieu kaka boye ils ne respectent même pas les serviteurs de Dieu. Pour eux serviteurs de Dieu ces gens là tu vois. Or mosakoli ndaki kovandisa Saoul ntango avandisi Saoul abosani makambo nyonso wana Nzambe mpe alobi ok lokola obosani mpo toza na conséquence ya kozanga le spirituel na kati ya gestion. Nzambe alobi ça va comme tu as oublié le créateur nga mpe nabosani yo. Nzambe ase retiré na makambo na ye conséquence ya liboso ya mwana ntango Nzambe ase retiré baproblème ebandi sur Saoul sikoyo Nzambe lokola azalaki na besoin nation bokonzi pouvoir il faut ye azala na kati yango moko na bandeko moso avec Dieu nous vaincrons. Ils ont compris que soki osangisi Nzambe okozala na elongo ntango Nzambe amoni aza na kati ya royaume wana te moyen soutenir bango eza te atiki bango. Alors Nzambe ayekomisalela choix na ye oyo sikoyo parce que tozoloba conséquence avantage na désavantage deza Nzambe alongwe Saoul abandi kopota na ye moko mais ntango Nzambe amisaleli choix oyo bazalaki David moto ake kopakola David politicien liboso eza Nzambe parce que ntango politique oyo ezosalema awa sikoyo ya kosala ndenge nini tolongola Saoul totia David qui a commencé cette politique Dieu et Nzambe azosala politique nanani avec les prophètes. Nzambe abengi prophète basali politique na prophète abitala nazwi mokonzi mosusu tozolongola oyo ya kala. Non, Nzambe aza na poste, Nzambe aza na place. Soki Nzambe na politique aza na place tete. Donc conséquence que mboka wana eloko malongo ko sala. C'est quoi papa prophète Moïse naoki biolobi que Nzambe aza complice peut-être na ba décision mosusu azalaka politicien liboso eza Nzambe oya salaka peut-être que balongola Saoul pobacha David. Mais yebisanga formule wana soki lelo de koti olobi ke bosala mona politique ozo passer lelo omoni te ke ba prophète ba pasteur bozo ba problème sérieux na vie na bino pe et comme ba conséquences moko dire peu aujourd'hui yango ba mingi ba sérétique ba balobi ke politique ezali mêlé na religion te balobi ke ba pasteur bazali a politique. Alors comment yoko koloba ke Nzambe liboso ya politique c'est que bino pe ba sala Nzambe bozala na souci ya politique mais beaucoup ko sala moto parce que bobangaka. Merci beaucoup. D'ailleurs, ngala lobaka soki net Congo lelo ezobeba ezaka ba politicien te parce que Martin Luther King a lobi que soki ba méchant bazokola ezali nde bino ba juste bo vandinien soki ba méchant lelo bazoli comme ça biso eza parce que nous l'église to vandinien. La première des choses c'est quoi? Tout le monde a peur bakokanga ngai bakoboma ngai mais tango Nzambe bazosala complot ya kolongola David ya kolongola Saoul. Il n'a pas utilisé des politiciens, il a utilisé les prophètes. Il a utilisé les prophètes. Un prophète de Dieu, c'est celui qui est préparé à la mort. Ce n'est pas parce que non, c'est celui qui est préparé à la mort. Nzambe a sali politique a collaboré non avec l'adversaire de Saoul, mais a collaboré avec les prophètes de Dieu. Je vais sortir le Messie. Mais rôle mais tu vas seulement aller.
Et c'est un signe Zambé a collaboré avec le prophète. Donc à ce temps ici, Moutoko Obama, ceux qui prophètent oh, gouverneur, président, un tel, à Robomangaï, à quoi ça peut s'en Zambé. Donc, pour le vrai serviteur, il y a un moment les spirituels les ont diminué pourquoi? Ah, ceux qui ont le béli, un tel, à Robomangaï. Mais évangile, le biso de Zoteza, Bakata Bango Mitou, Bakata Bango Mitou, vivant, Stéphane, ma banga, Mutazota la bouille. Changer position avec Boma n'a pas moni en Zazoya. Donc un vrai serviteur, un prophète de Dieu, ou à télé pour la nation, à Rombanga gouvernement, parce que moi je vous donne un exemple. Le long est prophète, mon colonel président de la République, il y a côté de Malombo. Mais il y a comme même si ce n'est pas moi, mais place à Sambelaga, son pasteur. A télé mon côté. Ah, non mais il y a ça on a représenté Bissou. Donc le problème est l'église. À comprendre que sans Zambi, et Zambi, c'est à travers ses serviteurs, les prophètes et les serviteurs de Dieu que vous êtes en train de vivre. Sans Bango et Loga Malonga, vous arrêtez. Il y a un moment où vous avez développé le lobe, il y a pas de serviteurs dans le royaume, mais avancement. Merci papa Moïse, au lobby vraiment malade mingi. Mais dans mon kita mozoloba, papa Charles Azaki à l'est. Je veux dire, azolinga intervenir, azonga penza na 4 place où papa Charles place où on a eu le qui nous bakisa nimi par rapport à intervention. Oui, merci. Na ko bakisa nangai, na ko souffler OK. Je ne suis pas un philosophe. Tu dans le lobby ozoloba lokola. Te, la yebi yoke ozabosala nzambe. Non, ozabosala nzambe, mais façon ozolobela, ozokende trop philosophe, et ça peut m'abêter et ça bien pour donner le conseil aux gens que les hommes de Dieu, ba yebi ebele, façon na lobeli pour la sabatuke. Non, c'est ça. Basala nzambe ba yebi ebele, bango ba kansate ke bazala, c'est parce que jusqu'alors je dis bato ba la nabiso, ils ont la catégorie à batunyo surtout. Et ces gens-là qui posent des questions aux anani. Alors j'ai profité à poser cette question, c'est à toi de répondre à ces gens que les avons. Donc c'est-à-dire, nous les hommes spirituels, nous sommes au-dessus. Très bien. Il y a des philosophes, il y a des chercheurs, il y a des scientifiques, il y a des rois politiques. Dans l'absence, il y a ensemble dans la politique, dans la société, pas seulement la politique. Même l'absence, il y a ensemble dans la religion. Il faut te épingler que la religion ne signifie pas que la Nzambe. Religion est comme la musique. Vous comprenez? Mais que la Nzambe, c'est-à-dire que la enfant de Dieu. Pour avoir cet esprit-là saint, il y a Nzambe Katinayo. Même pas religion. Parce que ce qui est la religion de Bomi Yesu. Ensemble dans la politique. Et la politique pour attaquer le centre de Nzambe, va corrompre la religion. Alors, absence de Nzambe dans la religion, et ça, le col à nous autres, les âmes. C'est-à-dire nous autres sommes ningana parce qu'il y a un esprit dans nous autres. Dès que l'âme disparaît, nous autres sommes ndenge moko mboka oyo ezangi nzambe ezangi eloko kosala te. Tala par exemple le solo ya tour de Babel. C'était les pensées de l'homme. C'est-à-dire tant nzambe akeli mutu atika libre. On a sur les autres places autour na ba élimination ba lobi ba lobi. C'est-à-dire nzambe tant akeli mutu atika qui est libre. Au comment la place mo lobi. J'ai mis devant toi la vie, la mort, choisis la vie. Na conseil na ye. Mais comment na mutu aponi wa azo pona nzela ya kufa. Ce que tu as dit Esaïe 31. Alors puis mais mawana bato parce que en Égypte ba kene koluka secours. Bo yebite que Bachar et Égypte ezan nzoto. Bo yebite que bo konzi Égypte ezali la chair et kokweya. C'est-à-dire que sans Nzambe de konangai to kosala lokote. Tala mayele mabe ya bato na moki. Place le big ba pasteur boza politique. Comment beaucoup de la politique? Nous ne devons pas te causer la politique jamais aussi longtemps que ma belle à Congo. Politique est moutée mes Nzambe. Comment beaucoup de pasteurs, prophètes, apôtres à politique? Nous avons des mokili pour ba konza bato ba nyokola bato ba yebi que ce qui intervention Nzambe ezana kati ba prophète ezana kati ba côté ya vérité vie à motuno se se retrouver mais tala kaka mayele ya bon mutu ya bato wana ezo sala ke non peut ça exemple et to ça l'élection il y a des tours bato ba vendre comment to kotika na pouvoir ba créer à des tours ah bazo l'élection deni to kotika na pouvoir bazo ngisi bato ya seni deni donc bon mutu kaka oye memaka mutu na enfer na kufa ezo linga kaka te Nzambe azala na kati alors ba sali na Nzambe baza bato bazala so ba morgue makambo ezo sima boite fo Nzambe aya donc ndenge papa Moïse alobi l'envoyé de Dieu aya pour mourir et sauver les autres
les hommes poussières que nous sommes. Voilà. Merci Papa Poussière na appuyé le sous na makamolobi argument moko za vraiment solide. Nani to plutôt que moi malamu mingi to zonga mo moké na kati ya société parce que tu parler la politique tu aussi que c'est la religion par rapport ya basala nzambe ndenge bazo salut réputation ya nzambe bango pe moyen nzambe bango pas intervenir les amours passe yango politique ils ont profité pour dominer toujours l'église pour la société. Est-ce que le peuple oyo baza bien instruit, baza bien encadré, bayebi nzambe bazo luka toté. Donc na bandi na yo po na koya na papa na biso Moïse. Otuni olobi peuple bien. Peuple est-ce que ça instruit? Yebi nzambe zo bondela? Est-ce que peuple oyo société oyo tozo loba parce qu'on parle d'abord de les enfants de Dieu en général. Est-ce que bayebi nzambe bazo bondela? Ah OK, merci. Est-ce que baza encadré? Est-ce que baza bien instruit? Est-ce que bayebi eloko nini bazo sala? Pour le oyo to kota na église ko totala église nini oyo lobaki ke religion ezali kozala na nzambe te. Religion ezali lokola musique. Alors to kota na ba musique wana bana ba kota ezali par rapport ya biso basala nzambe to ezali par rapport ya population en général. Merci. Au nom du peuple. Peuple ezali langage moko wana nazo parler spirituellement. Eza langage moko nzambe abandai ko salela ko mingi na tango ya Moïse. Dieu marche avec Moïse na peuple. Ba obenga bango peuple. Politique atika la place wana peuple de peuple de. Mais na langage spirituel mosusu dès arrivé à Jésus-Christ nzambe azotambola lisusu na peuple te mais azotambola avec les enfants bana na ye à partir de Jésus-Christ biso tokoma bana na nzambe na kati ya peuple bato nyonso bazali ba o bayebi nzambe bato mayele bazoba nyonso eza na kati ya peuple nde nzambe atiraka bato na kati ya peuple c'est-à-dire prophète auti na kati ya peuple président auti na kati ya peuple ba uti peuple azali instruit mais le problème c'est quoi na kati ya peuple nyonso nzambe aponelaka bango bato o bakotambwisa bango na espace ya temps wana na molimo na politique na bato ya science bako inventer aponaka bango par rapport à espace ya temps. Voilà pourquoi mon frère, c'est-à-dire que peuple aza wana oui malgré bato mayele baza na kati mais aza lokola moi nzambe asala bongo chaque mabele chaque citoyen apesaka bango ba guide spirituel politique scientifique bato ya science po bakela na chaque mboka na chaque bikolo bato wana bazali bato ya molimo po ba éclairer bino bazwa de la part de Dieu ba pesi bino politique à gérer bino c'est-à-dire nzambe faza na centre ya nyonso po mutu na mutu atosa mutu na mutu abanga. Alors absence wana ya nzambe na kati ya bato surtout na kati ya politique nde mobulu ekoti parce que vie nyonso ya bato nde politique mutu asimbia siko so politique wana za na nzambe on biso tozoloba ke pona kopona mokonzi ekolo vraiment faut ba prophète baza na kati. Je crois plus loin faut ba bongisa constitution. Il faut les hommes saints spirituels baza la kati. Parce que oyebi bato molimo bokocha 4 candidats. Le total que na kati ba candidat nyonso bocho isa besco. Miyibi. To ko sa le logote. Bolongola boluka mesusu. Mais mon aseni aza sans esprit. Ce qui a un esprit te. Yaza kunate ya gozambongo na ye acheli bino n'importe quoi. 5 ans ya passe, 5 ans minyo bozo se retrouver. Voilà. Merci beaucoup Papa Charles. En tout cas, aux Senga, pour soit émission Mobimba, pour parler de la politique, na basali na Nzambe. Alors, tu tiens à 3 parties. Présence ya Nzambe na société, présence ya Nzambe na église pe na politique. Et même absence la politique wana baza. Absence. Ce que senga que tozo intervention ya moko pe ya ba politicien, oya ko ya pe ko meka ko loba par rapport ya bango pe politique ndé bazo penser na église, ndé bazo penser na Nzambe. Alors papa Moïse, prophète Moïse intervenir rapide à chaud par rapport ya ndenge papa na biso Charles Aouchiko pe ça peut. Oui, déjà après si presque nyonso parce que tozo la temps. Comment on a par rapport au peuple, la foule n'a pas d'esprit. Donc, le peuple on a un esprit. Le peuple a ça la oyo, ba guide oyo des gens sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan. Et moi comment on a tant il n'a rien à dire si ce n'est que on déjà dans la société on nzambe atie le rôle de soit parent, soit un homme spirituel. Alors donc il faut revenir mingi sur ba leader
partout au second Nzamba télémis l'homme politique l'homme religieux donc leader wana les bango soit bakobebisa bango soit bakoboma tala Israël azolela mais Nzamba ki kolongola Israël te akelongola nde Saoul tango basalima mais Nzamba longola Israël te mais Nzamba longoli nde chef. Donc c'est ça c'est qu'on pouvait ajouter par rapport au merci beaucoup Papa Moïse, vous avez vraiment bref. Tu continues à la religion. Religion n'est pas une donc papa prophète Moïse a dit que pasteur wana jamais plutôt konzi wana bazana pasteur na bango jamais bakochaka biso maboko même surtout au Tchabon. Veut dire que jusqu'alors tous mona ka église des eaux dominées. Tout cas on a été que bango peut ba dominer mais bazo dominer sur le plan praticabilité mais sur le plan physique plutôt bazo dominer mais sur le plan spirituel il ça toujours ba homme de Dieu. Papa Charles Louo, l'homme poussière, s'il y a possibilité, avant de répondre à la question, si on peut expliquer, Papa Charles est un philosophe, est un homme spirituel, il guide et tout consomme, mais quand on le clairement, on peut intervenir directement dans la réponse. Merci beaucoup mon frère. Celui qui a l'esprit à tout. Comme on est place, mon ne jugez pas. Nous sommes comme ça. Nous sommes ne jugez pas. Nous sommes ne jugez pas. Les personnes ne pasteur au banga pour juger ma paix d'un gouverneur. Alors, c'est comme on dit de lui que celui qui a l'esprit doit tout juger. Celui qui a, oui, celui qui a l'esprit doit tout juger. C'est-à-dire celui qui a l'esprit a tout. Au monde, esprit à philosophie et Outa n'a un esprit créateur. Esprit mathématique et où t'as un esprit créateur. Esprit, ce qui ont même politique, Dieu est un politicien. Donc, on a un politicien créateur. C'est-à-dire celui qui a créé le politique, mais pas boyenza. Tant que ça le jardin d'Éden, le jardin d'Éden comme société congolaise, après il y a aussi gérer la politique c'est ça, gérance, non? Ko gérer vie à bateau, gérer banyama, talabango, tout. Nakati kuna mutaboyi na otambla le sona nzambe. Ake ko pona esprit mosus et guidé mon boulot côté na jardin, lelo mon boulot et côté pe na kati ya société. C'est-à-dire que mon frère, c'est par ruse il y a diable. Politique à se séparer na l'esprit ou le spirituel. C'est par ruse. Baboya nzambe akamba bango. Or ce que tu via Israël les bandeli so yoka. Les alaki prophètes, les alaki rois, les alaki sacrificateurs. Prophète azozwa ainsi dit l'esprit ou ainsi dit l'Éternel. Apesi yango ba notable donc ce qui prophète akoya politique ndako bengi sabato peuple. Boya prophète nzamba zana makambo sala ni ya kolo. Des prophètes akoya lobi ba ko salela yango. Alors, Batouana Mayele Mabé à Satan, il faut créer état pouvoir l'église à part, pouvoir politique à part. Mais pas dominer parce que vous avez dit Obasala, on a bien un bozoba, permettre un gars, c'est la vérité. Obasala, bozoba na bango, mais na souka, tala nenge basuka. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, Mouto Bandina Nzambe, à qui on souka ndenge ni Jésus-Christ a Bandina Nzambe. Babomi akeko sekwa mais bango babandaka ndenge bayebaka ndenge kokota ndenge kobimela bayebaka te tala yango. Alors nazo yebisa yo que bazali ko dominer église parce que église e balembi nde natana biso nkolo atindi biso tolamusa l'église babanga liwate même moto azolo baboma yo yepe akosala malamu tala malamu ndeko na ngelo kote moto abomanga mais yeso nzamba s'en charger na isoro ne kozala. Vous voyez que David a le ban Nzambe, malamu na koya na maboko na yo. Ke na koya na maboko ya banguna na ngai. C'est-à-dire toza biso ton limite za na Nzambe. Mais moto azoluka awo bomanga. Pona le dit vérité moko songolo. Mais est-ce que vérité va négocier? Parce que babomi Jésus. Est-ce que vérité ici? Babomi bakimbam. Babomi ba Martin Luther. Parce que le moto mwindo na mondele bazam ndenge moko. Bazo bénéficier na vie moko. Est-ce que vérité ici? Nde soki baye ko boma biso nde vérité ko bimate na lobaka eza système ya bilanga bokati bilanga boche moto matiti ko bima motalo na tango. Merci beaucoup bien dit papa Charles Louo, l'homme poussière. Vraiment basé na nzamba boye nde tozana bango besoin
na mboka oyo pour que basosolisa peuple ya Nzambe makambo ebele oyo ezali ko salama na monde spirituel pe na monde physique. Bongo papa na biso Moïse prophète yo omoni nini par rapport à intervention au papa na biso Charles Aoutsala. Merci par rapport à la religion parce que d'abord nous fan de la molimo ndeyewa mutu penza kolo esprit yewa église ceux qui est na molimo te eza tina kuta kobenga ngo église eza te parce que molimo nde kolo église eza bato ebele lelo peut-être à rosangisa bato à rosana bato mais molimo aza na kati te po soko tala même na Bible Marie na Joseph bakie kotika mwana na temple tant bakie kotika mwana na temple luyenge ya bato esali ke babi tant bazobima bango babosani esprit o bazali kotambola na ye oyo alataki nzoto tobengi Jésus bakei 3 jours après imaginez de marche à 3 jours bamemi mutu bamemi grâce mais batiki yango 3 jours lelo eza na religieux ebele bazotambola na bango bana voyage na bango à 3 jours mais Yesu a certifical déjà. Alors ce que nous pouvons dire ici est que yo mutu déjà oza na religion mais otika Yesu ça là est fort parce que Marie na Joseph basala ke lomo babi non malgré tout ce longwaki loko la soso eleli pona biso oyo tozogamba awa pona ko réveiller l'église que nous sommes obligés à marcher en esprit zonga kende kota la place otiki Yesu basala ki geste wana bazongi na kati ya foule to landaki luyenge to mi busani to posani le spirituel biso bakolo le spirituel alors zonga pe kozala malam de église le spirituel religieux eza na molimo te en tout cas tina ko benga ngo religieux. Merci. Merci. Vous allez quelques minutes seulement. Par rapport à pasteur bazo salir l'église. Pour les lots politiques et comme on a vu nos bien entre Bino basala Nzambe, Olini muninga muswa ke libosote, Olini muninga muswa bongate, Olini muninga muswa azote ya yo monke ko contredire pe ozala ba verser à la pluie. Que Maram Moutou a solo beza le kuta, Nzamba ebiété et tout comme ça. Papa Charles Koloba quelques mots et puis papa Moïse a intervenu. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes de Dieu afin que la politique est dominée jusqu'à un certain niveau. Et comment on joue na bino et suis pasteur on a pasteur va tout un civil au betana au bomana et puis bazo c'est cabino et puis les no oyo ba bazo croire mini la politique et ba croire na bino basala. C'est réponse est que absence il y a esprit saint. Absence. Oui. Donc on a des conséquences. Il y a absence, il y a esprit qui nous a créés. Parce que un homme de Dieu, on ne peut pas influencer un autre homme de Dieu, un roi ou un riche pour détruire mon ingana. Tous allez na baka ebele na Bible. Tous on a natango aka babomi na bot. Aka fois que ne bitumba. Ba prophète ya mabe ope ndenge mokileza ko laksa lelo. Baye balingi mbongo bake koyebisa Michel balobi loba ndenge biso tolobi par na yo ezali mais Michel n'a pas eu père des prophètes ni ya roi Michel lui je dirais ce que l'Éternel me dira c'est-à-dire dans le domaine nzambe na lobaka il faut avoir une position personnelle mais oyo ezali attaché na molimo mosa pour ne pas glisser. Parce que comment et dès que politique a manipulé, si on l'envoie dans la liste de Bassal Nzambe, il y a un faux comme Libango. Au lien que politique a un faux comme Liboso Nzambe pour Bassal Mata. Donc, il y a absence, il y a cet esprit véritable, il y a cet esprit d'amour, il y a cet esprit saint na kati ya batoana. Des autres que vous voulez écouter, de mon église et poli et bébé. Quand la temps est pesa melibiso, ma camion saison manara. Voilà. Merci ta et pesa melibiso magambo songanara papa na biso Moïse prophète Moïse yo peut intervenir par rapport il y a question. Oui ba homme de Dieu nyonso baza na politique ko rappeler bango ke bino boza bato ya bosote so botali Daniel azalaki na kati ya ndako wana mais tango ba présenter biloko molimo eboya ali atteint ali yango te pona nini po garder parce que soko bongisi molimo soko longwa molimo to lié conséquence et vous allez en gros au monde lelo gouvernement et bengio et sakani na yo 2 mois plus tard ba bwakisi yo et aussi au bungsa molimo déjà au moins nous ça là kuna mais ça là le Roland de quoi ça là tant ba te biloko ko ezalaki sacrifier na idole ou biloko nyosa mikemika bina
nalia na nga matembele mais na garder esprit nalia matembele na nga mais na garder esprit parce que bato ya nzambe bakoki kuna soki molimo ozobatela yango te ekimaka. D'ailleurs sur autant la jeunesse nzambe azoloba na mokanda na yabi ke molimo na ngai koumela lisu libele pa ya mutu te. Donc batela molimo ya nzambe oyo eza kati na yo zala lokola Shadrach Meshach Abednego ntango babatelaki esprit bato nyonso bafukameli biloko pamba wana mais babatelaki esprit toyebi lelo to baza ba témoignage monene mpe suka na bango ezalaki ndenge nini parce que nous avons besoin que au garder esprit en homme de Dieu na mboka parce que tolingi par rapport à la mission, le spirituel est dominé la politique, est dominé la nation, est dominé ma communauté. Tout le monde n'est pas président. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Mot de la fin, quand même, nous avons Souka pour vous à la gentille. Pour le but Kitoko. En tout cas, peuple CPL na bino na makamboza roloba. En tout cas, même nous on a tenu na joie, même mes frères qui sont juste à côté, bah CPLIP na makambolobi. Tu m'as dit na papa Charles l'homme poussière. Na moni papa a lobi pena qui tous ont un esprit. Na moni za rappel combat là. Je sais que si vous continuez toujours comme ça avec les hommes de Dieu, s'associer, na boyer, aux amalam bozon ça va te pena l'esprit à moi solo. Est-ce que ce que Bolingo Zali, évité de dire na bana nzambe que Bolingo Zali actuellement na basala nzambe surtout kaka oyoyo on a. Biso net papa Charles l'homme poussière. Nazana confrère tana pasteur moi. Pour ezana tinate ezo détruire kabisa. Peut profiter pour ça numéro souka na contact. Alors nzambe le véritable esprit tout puissant na zo comme na kosenga oyoki eloko moko olobi awa ke na sepeli bolobi kitoko bo encourageaka biso mosala oyo eza mosala ya encouragement ya kodécourage bato te yes ozali Belzebub yes parce que oyo eza risque biso tozwi mpona nzambe mpona intérêt ya mboka basoutenir biso bo encourage biso ata na ba 100 francs mpona baémission na baconseil na bino esika mwa erreur ya bomoto ekozala bolobi mpe esika oyo osala ekozala malamu toza na 00 243 990 75 46 77 990 75 46 77 eza numéro ya papa Charles l'homme utile mpe ainsi dit esprit @yahoo.fr ezali mail na biso ebele ya bambote na biso na kombo esprit tout puissant na site ya bomoko ya mboka o biso tozoluka donc bomoko ya mboka c'est vraiment toute une vision ezolinga ba congolais bazala esika moko mabe ezala mosika donc nzambe abatela bomoko ya mboka kobanda na numéro 1 na yango ti na bandeko nyonso apambola même instrument na bango basalelaka ezo bapante ezalaka po bilongi na biso bomonaka kola pambola bandeko nyonso balandi biso pe apambola. Merci beaucoup. Tozongi côté pa papa na biso, pesa adresse, pesa numéro na yo, pesa contact na yo pesa. Merci pour la ressource na répondre à la montuno tuni papa Charles. Est-ce que ça na boyoka? Moi personnellement, je vis à l'Équateur. Menaye awa son invitation qui est le tout ça et zo atsake. Za mutu ya bato. Et il faut pas oublier que les arabes moment mususu ozo attaquer na mutu te, mais ozo attaquer likambo moko et lingi longo l'esprit na kati ya mutu. Moi, je suis pas place derrière moi Satan. Voilà, moi dans un Équateur, précisément dans Mbandaka, numéro est ali 00243 85 81 30 804 85 81 30 804. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous devons Nzamba lobi. Vous voyez qu'à tout moment, va Nzamba zolo va pas me la rabine. Donc on va pas me la ngapenzate, nous va pas me la ndebino. Vraiment, to kumisi Nzambe parce que na sima na bino ngape na pamba mi parce que na memi na zelo ko la porte parole na bino na pamba mi na sima na bino Nzamba zolo kumu émission obolanda ka mingi Nzambe a pambola bino na sima ya caméra tozaki na Gelor oyo asimbaki biso vraiment bongo na bilili kitoko oyo ya professionnalisme nous avons besoin de soutien na bino pour soutenir basala Nzambe o mingi pour assister même ba matériel ya malamu autre ko ça ba émission parce qu'on n'a pas besoin d'être influencé par des hommes méchants ba yaka basala kana biso ba émission pour pesa biso ba mbongo oyo ko influencer biso lobby bino ozanga vie o papa ba lobby awa l'esprit otiki molimo bolandi ba matériel après na sima komo lukozongela molimo kozonga le souci comme difficile
Zambé apambola bino, à la prochaine. Merci. 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 3W Boboko ya Boka.